Flash info. Flash info. Flash info. Bana ya mboka ya Congo, bana tope bana ya Congo. Nakanisi biso banso tuuti koyoka lelo eye papa na biso mwanda nsemi asili koloba. Te moto eye azali na tondo ya mboka oyo batu babengaka Joseph Kabila, ye penza kombo na ye Hippolyte Kanambe. Pe banso to chasse bango. To benga na ba Rwandais na mboka na biso pe atangi koko Hippolyte Kanambe ruberwa bango banso babima na mboka na biso. Eske na mboka ya Rwanda biso to kondima. Bango bakondima. Kongolaza mokonzi. Epo na nini biso tondima Rwandaza mokonzi. Bandeko toloba katango nyonso ete verite eza tetu. Nazongelaka yango verite ezali tetu. Soki okosi yo mokoka kozanga mokolo kosanza verite okosanza yango. Bandeko lelo yo batu banso bapesi apareko raison. Lelo yo batu banso bapesi papa ngwanda raison. Tala eye papa ngwanda banda koloba ti lelo yo. Toye bakake bango banso bayo kaka yango. Pe baye bakake ezali verite. Metuna bango etunda. Kasi komba defendaka ba intérêt privé. Yango balobaka yango te. Tala oyo uti kobima lelo. Tala verite za se verite pe kotika la verite. Discours ya papa ngwanda tolobaka esi ekota na mboka wana. Discours ya papa ngwanda ya pareko esi ekota na mboka wana. Ya papa ngwanda ya pareko pe résistance esi ekota na mboka wana. Nakasi biso banso toyebi oyo ewuti koleka. Siko toloba suni. Toloba lisusu nini bandeko. Kasi nalingi tosolola mwa moke. Tosolola no mwa moke. Bandeko. Bandaka la Rwanda azala na mboka wana. Kuna ni papa mwanda nsemi a réagisa te. Aza kutu sénateur tope parlementaire. Bato yo baza ko accompagner occupation. Bandeko tozongisa mayele na biso sima. Chebe ya liwana ye esalema po na dossier introduisaka na CPI ya Mbudi Congo. Est-ce que les chebe ya akotsaka yango soki mwanda nsemi penza azalaka penza papo otolobi ete ye ako défendre bandeko na biso ya ngambo wana? Est-ce que a défendaka likambo ya chebe ya apuya dossier wana na CPI? Eloko moko te soki ya defendaka kwen wana dossier wana na CPI afandaka silence parce que bango nyonso bako bénéficier na pouvoir wana afandaka na calme. Mais oyo elobisi lelo eza nini? Po mboka na babomaka kaka, po mboka na baviolaka kaka. Kasi oyo elobisi lelo eza nini? Esengeli batu toluka toyebi ke bato wana ba mwanda nsemi bango nyonso bana parlement bango nyonso ba politicien wana bango nyonso kuna balobaka kaka soki ba intérêt na bango ekomi menacé. Kaka soki ba intérêt na bango ekomi menacé wana bayebi sikoke wana eza Kanambe, Hippolyte Kanambe. Wana bayebi sikoke azali Rwandais. Et puis po baloba peuple bima, peuple akende kokufa po na ba intérêt na bango. Voilà où esalemaka yango wana. Toluka eloko ni elobesi papo. Ye penza alobaka ki a démissionné. Alongwene atiki politique akei. Kasi azalaki na moto oyo abandaki kosoutenir oyo azalaki ya ngambo na ye. O babengi ye Mantezole. Bolimbisanga soki kombo wana na obi yango malamu te o. Mantezole. Alors na dialogue oyo ezalaki na oya, ye batindaki moto na ye. Na makanisi ete na ndenge moto ne akei kuna ye penza ayeba kokoma ministre.
nani yango ayebi te bandeko tozongisa mayele na biso nsima ke papa oyo alobaki akoma ministre mais ndenge alobaki akoma ministre ezalaki ya pouvoir politika na mbe te ezalaki ya occupation te na ntango ye alobaki akoma ministre ezalaki nde mpona kodefendre pa Congo bandeko na biso ngambo wana mpona kodefendre Congo Zaire na biso batu bomituna eloko nini esami boye moto ya tindaki ya yebaki ke ye na gouvernement badi bango ye akokoma ministre nani akokoma ministre ye mwanda nsemi kasi eke kosalema ke bazwi ye te esika oyo alingaki ekomi nde esika ya matezole soki nabosani matezole ekomi nde ye nde moto azwi place wana siko esali nini ekomi conflit esika na bango mibale et conflit wana esalemi ke ye siko mpo arevendike ndenge amoni baintere ekomi menacé mpo amoni esika alukaki bazwi ye te ye siko asali nini ake kotelemisa bato ne ya BDK na bakongo etelemi e Hippolyte Kanambe ye pe atindi basoda na ye de nouveau neti ya na mboka na biso pona kotangisa makila pona kosilisa biso atindi basoda pona bakine koboma bandeko na biso okuna kasi bandeko wana batelemi pona ba intérêt ya mboka na biso te eza pona ba intérêt ya ye mwanda nsemi bandeko botala makambo ezoleka na mboka na biso oyo alobi ya solo oyo bibi na monoko ne ezali oyo papa Ngwanda aloba oyo apareko aloba oyo biso na résistance to repetaka biko nyonso eza eloko ya mabe te eza verité kasi verité wana ya yebango bandakala kasi bandakala ya yebi yango ya salelaka Hippolyte Kanambe tokeba na bandeko eye ya solo ya lobi eza ya solo biso Kanambe fo alongba na mboka wana me alongba te fo tokanga ye possibilité liboso eza kokanga Kanambe soki esalemi ndenge tolobaka eke na ntango ezalaka moyibi akokima yo olukaki okanga ye akimi moye eza te wana okitisi ye olalisi ye kasi barwande suka na bango bakende suka na bango bakolongwa na mboka wana ndenge tolobaka totelema mpona tosukisa likambo wana tolibere mboka na biso flash info oyo mpona koloba ete verité eza tetu lelo papa Ngwanda akomi koloba na minoko ya bato banso tolandaka période mosusu kaka na mboka na biso wana occupation ekomi boye mais bolanda contenu ya occupation ye moi bien ke bakosaki durée mais kota na kati okomona okoyoka se maloba oyo apare kwa aloba se maloba oyo papa Ngwanda aloba se maloba oyo biso na résistance tolobaka vérité eza tetu baye baza na mboka bango babimisaka vérité wana babomba ezali kaka so baintérêt na bango ekomi menacé yango touti kovivre kasi yango penze ezali pe mabe te nde maloba wana ebimi na monoko ne po population ayoki pe yango ndenge tolobaka ke bakosalela biso mosala sans ke bayeba et confirmer vérité population ayoki yango kasi oyo tolobi ke biso nyonso tokobunda mpona yango ete soulèvement populaire esalema bandeko yango ekosalemaka peuple atondi peuple moko akobimisa yango peuple moko akobota yango mpe ekozala mokolo yango ekozala inattendu ekozalaka soulèvement populaire te oyo ekoutaka na badati moko ekopesamaka eza soulèvement populaire te moto moko akolobaka ke akosangisaka bato boye mokolo boye eloko moko te kasi eloko na olobela bino kaka ke vérité eza tetu vérité basakanaka nango te vérité basakana na vérité te voilà oyo esami lelo bien ke mpona baintérêt oyo eza privé kasi maloba yango eza tetu ya bandeko baloba yango eza tetu nani osusu akoloba topesi raison na papa Ngwanda oyo abanda koloba depuis te lelo oyo alembaka te ndenge nalobaka ke patience ya papa na biso wana yango nde boti biso banso patience na ye eboti biso banso vérité eza valeur vérité eza vertu vérité eza qualité et oyo eza vérité ezalaka yango ezalaka suka
ezaka dernier mot. Kende loba ndenge olingi okosuka kaka se wana okosuka na vérité na kasi biso banso toyoki oyo trinaka. Bien que ça intérêt personnel kasi eza vérité lelo toloba ndenge batu nyonso balobaka pe batu mingi bakomaka Papa Ngwanda aza na raison. Apareko eza na raison. Ezaki wabino ndenge wabotuli kati na kati ya Apareko TV. Bye bye. Lisano ya nzete tikela ngoma kakwe.
conflit sika bango mibale et conflit wana esalemi ke yesiko po revendiquer ndenga moni ba intérêt ne komi menacer po amoni esika lukaki bazwi ete yesiko asali nini ake kote le misabatuné ya BDK na ba Congo etelemi et Hippolyte Kanambe yepe atindi ba soda na de nouveau neti ya na mboka na biso pona kotangisa makila pona kosilisa biso atindi ba soda pona bakine koboma bandeko na biso okuna kasi bandeko wana batelemi pona ba intérêt ya mboka na biso te eza pona ba intérêt ya ye mwanda semi bandeko botala makambo jo le kana mboka na biso oyo alobi ya solo oyo bibi na monoko ne ezali oyo papa Ngwanda aloba oyo apare kwa aloba oyo biso na résistance to répétaka bikonyoso ezelo kwa mabete eza vérité kasi vérité wana ya ebango bandakala kasi bandakala ya ebiango ya salela ka Hippolyte Kanambe tokeba na bandeko eye ya solo ya lobi eza ya solo biso Kanambe falo barambo Kanambe alomba ke foto kangaye possibilité liboso eza ko kanga Kanambe soki salemi ndenge tolobaka eke na tango ezalaka moyibi akokima yo lukaki okanga ya kimi moye eza te wana okitisi ye olalisi ye kasi barwande suka na bango bakende suka na bango bakolongwa na mboka wana ndenge tolobaka totelema mpona tosukisa likambo wana tolibere mboka na biso flash info oyo mpona koloba ete verité eza tetu lelo papa Ngwanda akomi koloba na minoko ya bato banso tolandaka période mosusu ka na mboka na biso wana occupation ekomi boye occupation ekomi boye mais bolanda contenu ya occupation et moi bien que bakosaki durer mais kota na kati okomona okoyoka se maloba oyo apparaît kwa loba se maloba oyo papa Ngwanda loba se maloba oyo biso na résistance tulubaka vérité eza tetu baza na mboka bango babimisaka vérité wana babomba ezali kaka so intérêt na bango ekomi menacé yango touti ko vivre kasi yango penze ezali pe mabete nde maloba ne bimi na monoko ne po population ayoki pe yango ndenge tolobaka ke ba kosala biso mosala sans que bayeba et confirmer vérité population ayoki yango kasi otolobi ke biso nyonso tokobunda mpona yango ete soulèvement populaire esalema bandeko yango ekosalemaka peuple atondi peuple moko akobimisa yango peuple moko akobota yango mpe ekozala mokolo yango ekozala inattendu ekozalaka soulèvement populaire te oyo ekoutaka na badati moko ekopesamaka eza soulèvement populaire te moto moko akolobaka ke akosangisaka bato be mokolo boye eloko moko te kasi eloko na olobela bino kaka ke vérité eza tetu vérité basakanaka nango te vérité basakana na vérité te voilà oyo esami lelo bien ke mpona baintérêt oyo eza privé kasi malobango eza tetu ya bandeko balobango eza tetu nani osusu akoloba topesi raison na papa Ngwanda oyo abanda koloba depuis te lelo oyo alembaka te ndenge nalobaka ke patience ya papa na biso wana yango nde boti biso banso patience na ye eboti biso banso vérité eza valeur vérité eza vertu vérité eza qualité et oyo eza vérité ezalaka yango ezalaka suka ezalaka dernier mot kende loba ndenge olingi okosuka kaka se wana okosuka na vérité na kasi biso banso toyoki oyo trenaka bien que eza intérêt personnel kasi eza vérité lelo toloba ndenge bato nyonso balobaka mpe bato mingi bakomaka papa Ngwanda aza na raison apareko eza na raison ezaki wa bino ndenge wabotulika ti na kati ya Apareko TV. Bye bye. Lisano ya nzete tikela ngoma kakwe.
Flash info. Flash info. Flash info. Bana ya mboka ya Congo, bana tope bana ya Congo. Nakanisi biso banso tuuti koyoka lelo eye papa na biso mwanda nsemi asili koloba. Te moto eye azali na tondo ya mboka oyo batu babengaka Joseph Kabila, ye penza kombo na ye Hippolyte Kanambe. Pe banso to chasse bango. To benga na ba Rwandais na mboka na biso pe atangi kombo Hippolyte Kanambe ruberwa bango banso babima na mboka na biso. Eske na mboka ya Rwanda biso to kondima. Bango bakondima. Kongola za mokonzi. E pona nini biso tondima Rwanda za mokonzi. Kandeko toloba katango nyonso ete verite eza tetu. Nazongelaka yango verite ezali tetu. Soki okosi yo moko kakoza na mokolo kosanza verite okosanza yango. Bandeko, lelo yo batu banso bapesi apareko raison. Lelo yo batu banso bapesi papa ngwanda raison. Tala eye papa ngwanda banda koloba ti lelo yo. Toye bakake bango banso bayo kaka yango. Pe baye bakake ezali verite. Metuna bango etunda. Kasi komba defendaka ba intérêt privé. Yango balobaka yango te. Tala oyo uti kobima lelo. Tala verite za se verite pe kotika la verite. Discours ya papa ngwanda tolobaka esi ekota na mboka wana. Discours ya papa ngwanda ya pareko esi ekota na mboka wana. Ya papa ngwanda ya pareko pe résistance esi ekota na mboka wana. Nakasi biso banso toyebi oyo ewuti koleka. Siko toloba suni. Toloba lisusu nini bandeko. Kasi nalingi tosolola mwa moke. Tosolola no mwa moke. Bandeko. Bandaka la Rwanda azala na mboka wana. Kuna ni papa mwanda nsemi a réagisa te. Aza kutu sénateur tope parlementaire. Bato yo baza ko accompagner occupation. Bandeko tozongisa mayele na biso sima. Chebe ya liwa na ye esalema po na dossier introduisaka na CPI ya Mbudi Congo. Est-ce que les cheveux à kotsaka yango soki mbwanda nsemi penza azalaka penza papo otolobi ete ye ako défendre bandeko na biso ya ngambo wana? Est-ce que a défendaka likambo ya chebe ya apuya dossier wana na CPI? Eloko moko te soki ya défendaka kwen wana dossier wana na CPI afandaka silence. Parce que bango nyonso bako bénéficier na pouvoir wana. Afandaka na ye calme. Mais oyo elobisi lelo eza nini? Po mboka na babomaka kaka. Po mboka na baviolaka kaka. Kasi oyo elobisi lelo eza nini? Esengeli bato toluka. Toyebi ke bato wana bamwanda nsemi bango nyonso bana parlement bango nyonso ba politicien wana bango nyonso kuna. Balobaka kaka soki ba intérêt na bango komi menacé. Kaka soki ba intérêt na bango komi menacé, wana ba yebi sikoke wana eza Kanambe, Hippolyte Kanambe. Wana ba yebi sikoke azali Rwandais. Et puis po baloba peuple bima, peuple akende kokufa po na ba intérêt na bango. Voilà où esale makayango wana. To luka eloko ni elobesi papoyo. Ye penza alobaka ka démissionner. Alongwene atiki politique akei. Kasi azalaki na moto oyo abandaki kosoutenir oyo azalaki ya ngambo na ye oyo babengi ye Mantezole. Bolimbisanga soki kombo wana na obi yango malamu te o. Mantezole. Alors na dialogue oyo ezalaki na oya ye batindaki moto na ye. Na makanisi ete na ndenge moto ne akei kuna ye penza ayeba kokoma ministre.
nani yango ayebi te bandeko tozongisa mayele na biso nsima ke papa oyo alobaki akoma ministre. Mais ndenge abaki akoma ministre ezalaki ya pouvoir politika na mbe te, ezalaki ya occupation te. Na ntango ye alobaki akoma ministre ezalaki nde mpo na kodefendre pa Congo, bandeko na biso ngambo wana, mpo na kodefendre Congo Zaire na biso. Batu bomituna eloko nini esami boye. Moto ya tindaki ya yebaki ke ye na gouvernement badi bamba ye akokoma ministre. Nani akokoma ministre? Ye mwanda nsemi. Kasi ke kosalema ke bazwi ye te. Esiko ya lingaki ekomi nde esika ya matezole. Soki na bosani matezole ekomi nde yende moto azwi place wana. Siko esali nini? Ekomi conflit esika na bango mibale.